Fille on a za mona mwasi mo mabe. Donc tinga soka ka to kudi na effacer numéro na. Tika monino. Tena ko benga na video ya lobi ke bobo sana cher na ngazala boye atike na mukumba cher. Oh ya ngazali. Mukumba na bisote. Te bana ya petit frère non ndenge ozoloba. Te bongo oyo azana zebi wana ya bisote. Te misatu wana basa. Wana ya biso menga. Tinga bokene mongana loba pona oya jani na loba ti. Mutika na loba ti pona ndani. Na loba kamono bati. Mama Mutika ngana ile kamikoto. Wa loba ti. Ngai muta bengi ngai muta zana jani. Mère vala benga bike no. Ndeko no jani akufi. Nathalie R13. Mutu akufi mutu mtoloba masolo ninga le bete la bri bobo ngana ebisa ye pesa ye doki. Oyebisa la bri. Ayebi. Kamera ngona loba. Oyebisa na téléphone. Pesa mona mai doki. Abeta pe AR azonga ndenge baninga pe mususu bazoya bazokenda. Yeye ngaku kusuma tuna biso dono banini yeye. Mani kapoto bani. Tingana. Moya muki. Te ana zemi. Azana zemi. Numéro la brine azana. Azana zemi nenga tole la matana. Azana zemi. Ya Jani. Anyokoli Jani fort. Ya yete ya mobali mususu. Oh là là. Vous comprenez? Donc pona nga ilo na kondana ka vie. On a nevenga Dieu. En tant que papa fouya o ça. On a problème na venga Dieu ça. Te on a pas. Na mona on Dieu ça. Te on a peur o asala. Parce qu'on matie miniature ya poigne. O moninga. Te matie miniature. Te yokate. A matie pena miniature. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère où vous avez capté partout dans le monde entier. Géry comme Tox Nabinoye, 207 de la presse, Mobile Ali Tutu Yamboumana Zolo, préfet des disciplines, Moukou Amoko de la presse, Koko Yaba Warrior, et puis Papa Koulouta Famille Libota. Nandima ba kombo na nyoso grâce Nabino, o bo pesa ngai chance, et puis vous avez confiance nanga, ndenge bozolanda biso na Vision Plus télévision, TV moko batu ebele. En tout cas, ça n'est pas si Kobungisa, Luambo na biso ya théâtre. Jani Fay, Oyo, Ami Pesa Kombo Luambo ya théâtre. Biso peto vanda nga pe na vanda na tala na bité. Ce qui théâtre zaka musique, alinga za pe na Luambo. Parce que azana ba œuvre lelo ba film le quoi ba Moscovitch. Oh lelo tina génération internet bat bazo sepela nango. Mais ebimaka série ya cassette to ba CD. To vandika boy porte fongwami et a Jani sans kobela a sali crise a confiati kibiso. Mais malobezo ba mebele. Moi si kokanisa ba ansuluzolo ba comment sala ba makambo ba kei kwenda vutuka ba 2 minutes mais a Jani toujours stationné viezo chanzete. Yango ne mimi na liwa est-ce que ça est solo to moni pe famille kuna na mbinza parce que ya Jani nanga to zakaba na mabele moko ngana za na cité des anciens combattants ya Jani DGC okititi na si ya omoni ando pesa batu bele ba adresse batu bele ba yena lo yenge avant na kasavu bubona bote masolo na beto za masolo akala nazo kende pa ya Jean-Marie Luzingu père son âme, autour de likama moko ya balle perdue ou tant que Kozoye, directeur et programme ya RTG à l'époque. Lilo ya Jani atiki biso. Ya Jani a voyagé na succès na ye. Est-ce que a bénéficié na succès a voyagé kanango? Nde musala ke ndosa na poto ba question to retourna. Invité na mbele bino lelo pe aza parmi ba pionniers na kati ya Chic Choc Loyenge. Taba notanga 5 personnes Chic Choc Loyenge qui des poteaux. Banda ko ganga vienga Dios, betina ngabo sogo. Mais tu regardes ça l'émission
caméraman a fauché à biso métal et le émission na vie nanga soko bonjour ndende kona qui meza oh muta makambo mes condoléances merci et ça se passe na mawa mutulokola Jani donc monument ya mboko yo donc a comédie moko soda impossible et puis mutu pena zoe pena incarnation ti lelo azakate te azate Daniel Zato donc netika madilo système so landier oyo kai ba voix imitaka na voix voix so landier madilo système et bien benga mutu mo na téléphone mutu na kanisa ve madilo asekui et yango wana donc ezo talakaka ezo choquer makasi écoutez la ki wapi sango écoutez la ngai écoutez biso na tournage na ba Jubek Lai écoutez biso na ba Migra Malundi na tournage to kati tournage mutu ko kai su ko tourner le soute écoutez la ki wapi écoutez ngaka na matonge na fana na mo terrasse mo boy na batu na ngande ba laka fone leli na diga bata poto ba benga mutu abisa benga ngeza mere vala na yoke kazo lela nini o jana kufi dona tika nyoso na on di mate jani ya kufi na ki ba pele bandi kokota bata poto batu passe donc est-ce que ma solo to landa bo d'autant on a déjà Eva la olela c'est que ça solo na tuni ya kufa le na verbe 13h donc choquant donc na habité dans métro. Mais selon les informations, il y a 13h. 13h, ils heure bozu sango. Mais selon les informations, Janifa a koufi depuis 11h. Te ngai mingi bolandanga. Ngande mutu na ebi Jani, ngande na sona bata poto, ngande mutu lemo Janati danga code. Donc mutu a koufi za mutu la mutu oloba na ba dimension na ye. Ngai mutu bengi ngai mutu azana Jani. Mère vala benga bike no. Ndeko no Jani akufi Nathalie R13h posa mutu musolo ba 17h nous sommes à 11h 12h maintenant on a moto poto po je comprends nga solo na Jani obi pourquoi ba lo ba bongo bazolo ba ke Labrine po er mwezo bima Labrine autaki musala ayekuta mobala kufi côté musu ba lo ba ke Labrine azaki na ye akufeli na maboko boyi Labrine abomba ke formation depuis 11h ayeko benga batunde na 13h bon wana ça selon les batbaoloba songa zaki kuna na ngalo lobake akufi boy ngala za kuna te donc na zoka appel ya vala vala so comprendre oh Labrine akufele na nzoto oh Labrine akufele ndaka mobali bani wana na zaki te fo loba likambo yo ya solo oza ngala za na kill na ebite ke jana ngina Labrine na mbetu soki wapi par-ci par-là na ebite mais quand même oyeba ki Jani Fay azaka ndako moko na Labrine. Jani azaka ndako mona Labrine. Zoko ba. Babota bara misato. Batu musu ba lo ba ke. Te. Abombela ka batu. Te. Ki bazongana na Labrine. Jani ake poto. A luka doki. Labrine a na kina na mutu na emobo. Mutu na kekuna baba no vivre a pesi doki. Tanga pesi doki bakabwani wada déjà Labrine suis parlé tellement au comprendre donc Labrine basaka déjà moi sina mbali bandao ba Labrine ba mao bana ba donc wazaki basa Jani ko waza ko bomba te mutu to bien mais ba mao abota la Jani mona Labrine abota au comprendre basa belé mais goloba ke Labrine suis parlé abengi Jona e basa babomili bana na Johanna ba komi parler moroti na Jani Fay na Paris ko ba fana na ye to solo la titi yo ebika ndenga zala ko ngaso na beti phone za kantiniti te bayamba mbal do so ba kinga ba ka problème est-ce que bande ko beti lo peki er mo ndenge makambo ba notre matin na réseaux sociaux Labrine bengani te moi matate alaka moi matate alaka na lo pesa ba pe mo ba conseil bon na pote za bolingo ezalaka bongo bolingo te botami ti bokufa matate ezalaka te matate ya nango mais moko ba conseil na opesa bango Labrine yebi ke ve shoguna na opesa biso ba conseil mona pe ba bomi moto pesile ba si pe mais ve na tino mo di chiffre na ve zo mo yeb sa moto na yo ale ki na yo te aga bo mais ve na tino to mo 50 mo o mela mai c'est ça mais elo salaire passe na okike
petit nanga propre oyo tosalaka na ye de tous les temps akufi ya salenga passe makasi yo na Jani fa oza mukolo ne nga za mukolo Jani ya 2 ans. Il y a 2 ans. Yo na ena na kota chic shop. Pete o comment na ekimagi nkaka na mukolo ba Jani ba ya. Zoma. Tika la pesa mbote na pesa Margot. Nga na kutande na na kufa pe. Akufa papa Muselo. Ah, na kutaka ve Muselo. Na ba vie nyonso. Ba vie nyonso ba mbalio ba munderi ba gaou akuta ba nkuna okuta yo kuta ba wana na Jani fa ina na yete wana Jani na yete apo pete apo non pete solo apo dans wana ba ouais ça parenthèse to fongoli ka to mona ndenge bozalaka ti mbala moko Jani aye akuti ngana Muselo wala ya bino boza tozala déjà Jani aye wana na kutokete to yambiye wana ngana na kete to yambiye répétition bandi mais moi on a déjà azaka de musique donc so bo ça répétition même viazo là na mabele même mbalo sombo kokate mbalo sombo so ma donc fanatique à Jani ya blague de comédie ya blague mais ya normal so bo donc so bon la tableau mo faut dans la très faut oye baka pour so beti et comme couper pour bando seka donc si chose là ka o bo répéter le mususu tant on fait en compte nous la scène za makamususu pour ba couper ça que belé bozo tourner mais couper faut ça pour ba tout bazo seka même yo mozo seka tant Jani hier après donc arrivé na une chic choc donc maintenant ka marama ya makasi na talent na ye talent nyama donc wana na eza ko te ko kende to benga hote to zuye mbala moko abatu musupa kende to bengo bazala ezaka bongo leti nani exemple baze belé ba kenda te met o toza ba cœur ouvert tenga lo ba polele leti mutu mo yo yebi ka yaka pena bo yebi se kende to bengo petit moko mona ye nani mwana nsuka aga danger na mneto na six shop yami balé chef de répétition bazala bango bena bosana à l'époque talaka mais ce qu'il y a potan yaka après étant biso de petit poto mbala mo bozo ta biso kei nana tikale jana tikale donc à cause de visa et puis c'est moi mon boulot bazora visa ben non je bino bokenda kana fallait payer ya Jani ya kende Jani Al Pacino ba misenioso ba Nicole Gitoko fato kena bango mais ce que pour détendre à 5 mois moi ba normalement bo donc nécessaire dans nous bisolo kende poto kena no to vivre poto comme ça ba Al pana ba Jani baya voilà to kangi parenthèse dans to zongi lelo ba kamndi bazolo ba ki ya Jani akufi kokanisa ndenge baleki nino kwa ba Ans Luzolo ba 2 minutes moi ba comédie belo ba koma okende bazongi yazotala mukanda te yazotala vieza malonga te est-ce que ça cause eloko yo ebomise lelo makanisi parce que bato baloba ke na makambo soit disant moi sina bande ko sale yango ebomi est-ce que ça solo tenga pena na regretter mingi ne na mwana moi sans la brune na mwana moi simoko mabe ya mabe ah bon ba Jani ba banani bato ba kenda ba po ba zo ba dok donc ba kenda ya azo dok voilà ba momite donc ezali kambu la brune azo ki dok maza ndoki ya mwasi pesa Jani ata dok abeta tatu donc talaka ka mutu na biso Jani comprendre olingo pe bobani na Kisasa donc akufi amoni ata Kisasa te donc aza mwasi mabe omona poto ndezakana poto lelo ne koma omona muta kebo asali même pas 2 mois 3 mois asudo badoki mso kuma osomba ozo pana omona muta kebo pe babongise maramutu ale bazo mwasi mo sana dok ale balongole mso mo 8000 10000 ausani abali bo pesani pa apeso doki bosilani donc bona nous mo samba mais la brune azo ki doki zomona tanga poti bana mundela pese doki pesa Jani doki tata bana misatu bana misatu za ya blague te pesa doki azo
donc azopoussa te babi azali kobangela ye comme si ya Jani azalaki trop infidèle bato babaki elongi ya mutu moko soki azwi donc andola la suna te bato babi ke non azalaki na ye est-ce que na ete so bato basola na ba la bri na Jani pongam na so na ba voilà eza mutu akufi mutu mutolo ba masolo ne ngale bete la bri bobo ngana ebisa ye pesa ye doki oyebisa la bri ayebi kamera ngona loba oyebisa na téléphone pesa mona mai doki abeta pe AR azonga ndenge baninga pe mususu bazoya bazokende oya na yoki na opesa na yeko yoka ke non la bri na komi mutalo yenge Jani abenganga bi vie mleki na yo a moyete na benga plus de 2 fois 3 fois o te mutu na yo nde aliko yoka batu ngaza na ngawa na okende wapi mais OK lelo to momoka ke non la bri na komi na zemi ya mobali mususu donc c'est grave maman mutu pasi ndenge ya Jani akufi la bri na za zemi mais bazo ba za mwana moya muki te ana zemi azala zemi numéro la bri na za na azana zemi nenga tole la matana azana zemi ya Jani anyokoli Jani fort ya yete ya mobali mususu oh là là vous comprenez donc fiona za mona mwasimo mabe donc netinga sokaka tokudi na effacer numéro na tika ngoni tena kobenga na video ya lobi ke bobo sana cher na ngazala boye atike na mukumba o ya ngazali mukumba na biso te bana ya petit frère non ngo zoloba te bongo oyo azana zebi wana ya biso te misatu wana ba wana ya biso mais ngai eza kaka ndenge na bana olinge na olinge souvent te pour comprendre oyo anga ke siko to coopérer pena ni peut-être même subana mais ko coopérer ya opese ba connaître na opé conseil nini abetse lo mo salinga passe siko tango yo monaka ke ezo simba te entre Jani na la bri oza pe ndiko na ya mobali okaka koyebisa pe ya Jani ki okabwana na bino kaka ata kokabwana pe eza solution ya bolingo ezotambola te mo te lelo ndenga okondane mingi naloba na bemission to bato na condamné za bato yo bazaka nzinga na Jani leti banani ba po ba vie na sens nini vie nani vinga dos na sens nini oyebisa comment petit na yo azana poto to comment le famille somoni petit no na likambo okoya en tant que papa oye o meke un peu ko conseiller bango zilano pardon na tchono moi maina apo Firenze et parfum de bonne odeur akenda kozwa Jani na ndako na ye ndenge babebanaka eyaka na réseaux sociaux na bri na bengani apo azwa Jani azongaka ye moko eza déjà première passe alaka bongo vie lisolo veut quand moi na uta sali bon papa yango na tuni kasi ya po pasalaka bon pour protéger Jani malgré yo kaka été ya Jani yo kaka été fallait pas fu venga de ça ça les loko wana mais papa tant moni bana ezo simba te na moi sina ye muta boso ya papa ngai papa na lingelo côté donc pona ngai lo na kondana ka vie on a venga Dieu en tant que papa fou ya on dit ça na problème na venga Dieu ça te wana pa na mona on dit ça te wana père o asala ko mati miniature ya poani o moninga te mati miniature te yokate amati pena miniature kama vie oyo songa lelo na za na ba viboye ba poto banini pe kokumba pe 8000 km on comprend moi demi c'est grâce à Ngadia po yem tabimi sanga to zake belé wana ma fula petit na propre ngana braza na tena bossa contexte présidentiel eko zo bino na braza donc a commission ba sika mo boko zala ingrate na koza la ngote ngana mona asko nous za la problème te o ezali kambo ekoyi soko condamné faut condamner de yo condamné venga di ya liboso po aza père nanga que papa yo mate falo sala bossa ki on te poni donc mutu oye kokabula libala ya bri ya kobongisa kokabula te ya kobongisa papa solo akabolaka te boso bando yoka na bango te akoma te so akomaka mwa soni ngo za peut-être ya mwasi na mobali bamoni papa soni ça le problème mais kokutana mpe makambo ngo ndenge ezokende tomoni famille basaki kuna video naza nango mama leki basaki balobi yo la brine
tango azo sa te basaka te eza mama nzambe donc mutu wa mukili aza na droit ya kosaka te ke po yokufa te eza nzambe te basaki na ndenge mo ke mwana biso to perdre ye comment ça le mwana biso boye malamu na yo loko sali ye boyo tikala éternellement bonga zolo banina na condamner nani kela ko lobisaka te eza nani la bri kaselo na lobi yango na nga bi ke no asali loko mo mabe neti ngala ko limbise te mais na la kete ke kufa lelo yo bomi jana kufa te famille pe balobi bongo te te la petit exemple tant mona ke olembi falo mais asali loko moko akosala yango te papa bana yo o faire souffrir na donc au monde poto na makambe belé poto za ba réalité mususu donc mona poto be mona moi tala moi ça o sakana na yo moi so yo o futeli ba mbongo afona sona ba bumbu makala kuna fiancé o jouer visa o jouer makambe yo tinga bumbu makala ni ata na matonge o jouer ba visa bani bani ya kuna a changer le face 100 mètres aux alibanda. Donc, vu qu'on est à bon, mais son acquis c'est impossible. Que moi, ça tout ça, mais il y a même dans 100 mètres. On est au contraire. Donc, moi, si je suis droit devant le bal. Les lots qu'on est côté de Makambo, on a que les lots qui vous la zone a raison. Par rapport à Nengalinga Moubali Nae, Moubala Trompaye. Et non, on va libérer on dirait que tournage. Bon, les autres qu'on a des mots été. On dirait que tournage. Maman Lela, Atika Maona Bana. Quelque part. Bon, les gens marama bolingwa. Mais ça y peut passer. Et puis ce pour que la maman passe. Te Zara, moi ça m'a bana yo kana souté. Et rien de quoi ça ra que non. Avant que ne robala, ata bana moi c'est matata, moi c'est fayeba. Oyo ke robala moi c'est na kata feti. E bata mukila mona. Na ebiso niveau ba yako ebisa ya mama ona na lito. Ba yo ebiseke na minuto kutu janete la tag fest wana. A okende robala. Bon, eza nango obiso ki songa salama. Na banda na tournage à Armelou. Ah, on a déjà la veste, on a qu'on a porté. Ah, bon, biso Mila biso ça va. Songi moi ça théâtre. Les théâtre. On biso to fait la rana na banzonzi. Ba musique pe. Ba memi osimbisaki. Poko tanzonzi. Ba bureau pesa ki songi. Biso to ba bibliothèque ya biso mona na TV. Na bi jour ba suspenda pour nous perdre son âme. Pour jouer sur banzonzi te film on azala. Pour ça na biso te ba na internet. Tout son biso maram toujours sur là. Lelo to habiter matanga lelo ce qui il faut gouleti bino groupe parce que bosa famille n'était on ba venga dios azama be fala vandisa bango mibale lelo matanga c'est comme si on dirait chic choc ngenge boko tia on est chéri famille pe na oya bango te matanga pona ba comédien ba artiste neso siège zana et chéri au place Jana Sala Jana Sala makambo tout tia a ke poto banini siège chic chose en chéri ça vient na mutikile mwana mbinza ya danger temeka za star arrivé ça ne roi mwana matongi kuna ma siège kozala na chéri ba tunyoso ba comédien nyoso o ba balingi balela na biso donc siège za ne chéri na avenue Popo Kabaka sur Ethiopie wana toza wana biso nyoso ti ba okunda jane. Voilà, il y a toutes nos questions mo boye. Eza remarque, eza analyse na sali. Et ba Miraïs. Oui. A ku faire pour la déception. Il y a Jani déception. Mélodie akima Congo akina Brazzaville pour ba décevoir ba betere mo sinzo ya mobali. Il y a na biso mindondo personnel. Ngana ko bango lelo mobala décevaille. Ce bobino mo ba famille mutelia elukuta mobala décevaille pour la zakina ser wana. Réalisateur na souka ezaranga ba filmer na ye. Donc na compte au moins 5. Ba comédien lelo ko fa la déception makasi hein. Te loko yo dès le départ. Tant ba Jani na mwasi na ye ba oyo kanate. Ngam na fse Jani. Na salika pona Jani te? Al Pacino. Déception. Avant il y avait déception. Ngazo ebisa etika na saison comme le roi battu balé ba kufi na déception. Tika mona mwasi wana et aussi mbate boka bwana akei. La brune même na téléphone jana lo benga ntala leki na yo ngabi jana mona vie.
mokileza boso moni zo simba te tika pour vie et souka raté tant on a moi pour kabwane vie continue puis pas ça bolingo ba sonya on na bolingo pour moi ça dans la famille na ye yo poza na famille na yo bosa ni bosanga niti soko zo simba soute bosane boye akena famille na ye choka makasi oza na famille moi si soka kufi ou choka makasi za kota mobala ndeko na biso kufi pour la minute famille bazana choc neti famille tjane za na passe moi mobala mbinga ya beauté bongo makambo belé mabele akena makambo belé na butu mozo comprendre donc eloko na bana oteya bango ya mwana. Est-ce que yo posaka liloba moko période o baka la prix na bengana kai osaka liloba moko letinanga nga baloba na manka ya Jani pour na lobisaki na bivie zonga no Congo na moni eloko sana poto te yo posaka liloba moko na babiso yo to ba exacte so moi on dirait poto zo simba exacte so moi ça bengani yo ozo na kisata te mona mutaka na ba te ça parce que obi ya so ça ça le obi rôle na yo na banzonzi ngono so ba tourner le est-ce que vous croyez que alinga va na ndako so pe banga ba kabwana bango na poto ba se belé akozo nga kisata te po ba kabela la brine na son kisata ba seza que non ba lela kamibali na poto surtout ba artiste Mbasi azota lobo na image japonais yo aponio déjà abing o mobile na nga bando tindolo ba code ba nini azo peso petit donc ba komene beleti ba kendana ba kamati mais ya Jani ndinga zawa na ba ko bando ko compter pena susu pena star letio peut-être ba jouer awate pour la scène azagi sous ma différence ezalaka tolanda ba misende ba loba yango poto quelque part dans moi cimetière voilà yango le kama problème ba to baze belé kuna ba bunga pe susu baze belé ba Jani ba 2 minutes 2 minutes abunga na ba na na kine ba na makambo 2 minutes tena c'est polémique te baza sou na actualité te obi linga biloko te te la actualité za te obi ko tuti bordi 2 minutes abunga na ebisa yo atambola na biro ne mo abeta batu bambata pardon pena asaka nini abeta batu bambata tenga la finga na bibi ferete abunga eza bango nyoso tellement ba fanda trop na poto donc ba soupena na actualité te na kili na sens wana ngwana ezalaka lokola neti cimetière so ba 2 minutes balaki ale mo sa banzunzi ba lelo bani angaza ndenge c'est ma président Mimi angaza ndenge banzunzi a jouer par rapport à angaza ndenge yamonaka mo cimetière na bango ya kabongo azomona sanso lobele voilà merci beaucoup toi na matanga mena boy ko sumuka vie ana oki solo bebe na ve ngade dangadios il paraît-il yo sengi ya memo poto na oki solo na ndenge ka otonga na ndenge mabete te ya na zakana ye abo menga likamnene bu te po ba sali be mission moko tirer vie na bandi be mission te auto kelma moya matanga fo kozala trop impolite na matango bando popula mutu baba mona c'est impoli donc soki matanga sili o tout est la tata na yo odi nga ndenge zawa poto de sila yoka de poto sila la matanga sili o tout est la tata na baba vérité mususu ya makambo vérité mususu bon bandeko bola na biso bomoi na liwa Marie Misamu je sais ndita la ka biso soki bakundi Marie Misamu na koloba vérité moko boye ndenge moko na vie na biso shoko alaki biso matanga esili akoloba vérité po yo tuninga ba bisinga ke olongwa c'est chaque olongwa osaka soute siko yango na fona sana benga na yo na ko benga nga TV moko ordonnance signé par venga na ngadi benga etuna ye te alongola yo ve balongola yo na solane chaque jour comité directeur etikala kuna ba elongi akala ba momo bonzo ko tanga ba kombo vraiment na ngaza yo za mbiaka to yebi ngaza ba biki mbiaka no zo salela ngokuna ngaza na numéro dans moi na ngadia de mokili tout o yebi ali boso ko bana moi de pembene donc ngana beta tolote pour mokili ebi que non moi ngadia dia numéro 1 c'est moi numéro 1 yo nga izakanga nga tete ya fulangati na ndenge que simba fulangati petit moso on dirait pesa su yo te vie et comment nani même su ba ya Jani ba kufi yo te ba Jani ba zalaka ba onde ba Jani ba zalaka mais bana lelo ba zate pour nani et c'est la vient de faire fula ba onde via zate ero via fula ba bon fula ba onde ko pesa vie musa makasi ero
ya so na ebiso na TikTok ya so na ebiso ke non donc o ba ba no ba benga te voilà vie na nga pop ah et pas nani mais babi yo au sala rébellion boza 4 boza la groupe boza razona chi ya na biboye to sala émission na yo deuxième émission o ba benga ngo fia ba benga ngo fia ko elongo body te body ozonga na body po zongi ba benga ngo fia ko la mokile yo be histoire non mon invité zo la émission naza la bongo to c'est l'émission ba benga ngo fia ko on a moulanga pembe comment émission on a la fia ko la body ko ba monotonie elo asika fia ko la donc film ko pampa otumbi basa nini balekele ope batumbi yo yoko esa makunati mais osenga viete ke a récupération mais mon poto poto nene na mona kenda poto ki masolo wana babelo ko yo so mais manga la poto ya liboso to ndenge nini te ame mona poto parce que na mo saki mona moko ke so ngala bondela c'est la miga toi tout ne qu'elle soit bien obi pourquoi na tuni boy oui balobi cheguna ko monter kama leo oui dans zone na habité ce comédie esa musala te babe ko monter kama esa musala na habité son restaurant zam te me conseil ngana ngana ya na moni yo bon ça bien on s'appelle te conseil matanga mais babi na nga ko monter kana maleo do papa maleo apena ko monka bola wana commune non selon les informations te bo so za la ka moni mokili ba artiste ba la ka bongo boko artiste yo akoma kuna betela monta mana li papa au moins artiste ngozo kamwa nga ko teka maleo na poto mais awa te c'est impossible wa mabe salaire là za combien maleo muto tekela au foot on met 30 000 francs 40 000 francs avec on est maleo on a restaurant Jokisa te mama na maleo na ye na restaurant na ye banini on a petit na papa aza maleo na ye za maleo na teka mona mo site peut-être ba mona ko fanda kaka poto zakana ye ok Congo na songi de basi ba latisi au tablier ati au benozo servir te na tika internet te bazo ngana ngo kana miniature pe ba ko sabote ba latisi au bena tablier internet lambeli au tablier voilà c'est que na so voilà je crois bien toi la matanga mais il fallait tourner ba question pour moi ba question ya ke belé na bi mosoko so ba pena ke venga dio ça comment on te kana maleo donc vraiment bandero tu comprends ça mais à la prochaine tour ça na maman émission comment on va faire quoi là voilà il y a Janati comédie bana Jana Luamboti ngana bi bana na ye atiki la bina bana misato atiki maona mwana moko atiki silifi na mwana moko mase mo silifi na mwana moko atiki fi moko na masimanimba mwana ko mene janeli na mwana moko o ngana yebi ngwana 7 na mwana liboso o tanga bandi carrière mwana liboso ya ba mibale za Lasconi alors ça peut théâtre malheureusement ya Janie mo sepela apeki saka boya ki mona sala théâtre Lasconi bibliothèque de biso tozala ba fanatique à théâtre avant de kota na théâtre toi ba parvenir te bandeko ba lelo DSLR kageye allez to continue buluyeki voilà merci beaucoup ya koyamba on émission mot clé na yo dans la caméra oki koloba nini na entretien na biso de sali loba nini ya bokabwani ya suka te pona zo boya suka te ya suka te na zanan okoloba na bandeko no so balandi biso pina ba oba za partout pa bi ya jani ba matanga zo sala ma place belé parce que ça mutu asaki musani makasi vraiment bon na osenga na bandeko o nyoso balingaka jani o nyoso balingaka bata théâtre na yebi ke monde entier balandaka théâtre même au fond bazana ba céder théâtre balandaka biso loko na osenga bino ke non donc tozana matanga soki moi contribution ezali bokotinda surtout bata poto o ezana en attendant mais o ya motuya o ngazo senga et pas ya Fati Beto président de la République na maman Denise souci biso eza donc nini bemba jani e yana kisasa kona ye yawa do poto le lango bien faro sengi na matata mokonzi ekolo basunga biso do boy na ministère ya culture et na ministère na mama
maman na biso maman ministre na biso oya ya culture vraiment bo sunga biso corps ya jane yawa zoma to le lango honneur to sala ngo pena po mutu munene asali misala ebele na ba théâtre elo kaka to senga bino yango wana ke bemba jani eya tawa to mona ngo ata suka voilà. Donc liloba onga zalaki nango penza ya mutu ya yango wana. Voilà. Pour na information, ba neko botala na boyebo panzanga sango jira comment tambo na ba bactéries chic choc ba to ya ba senga mbonga bibembité. Pe sa numéro peut-être mon on a besoin d'information. Information ya bien. Bana nyoso chic choc to tie siège en cas de problème. Bo bengi batu. Bo pesa Mami Zokisa, boko pesa Zizi, boko pesa ngai, numéro na ngai ezali 081 30 48 599. Donc sur moi contribution peut-être ndenge ezalaka ba matanga, je senga ta moi. C'est la fonction côté wana. Na rappeler ba. Marwa linga boeti. Bandeko na bwana poto, so bomonika comédien kufi to komo senga mongo boloba nini. Bango pe baliaka babombaka te. Est-ce que vous avez que boyeri ya ivoirien auto bela pene ba tchela qui tunga na veni ba sangsele mbo bo se documenter bo kanza makambo sama na Congo sama kana Congo te yebisa mboka lwa Venezuela est-ce que artiste na ngaza mieux payé que le Congo que les artistes na biso je ne pense pas donc ba pays est belé et ça bongo ba to ça artiste na bino boyeri ba auto congolais mbongo abeli grave mais ce que ça vieux masumu yepé aliaka mbongo bombaka te soki ezali kulutu nanga Janifa yepe te botiaka mbongo pona ya bolingo ba artiste na bino. J'espère que na kabwani na mon vieux nayebi ke mutazo modéré miso benga bato yaya te menga na bengira yaya parce que za yaya. Voilà. Merci beaucoup Nabino Toubolanda Ibiso. Merci beaucoup na assistance ya Dubek Lai Maman Monique de la presse. Merci beaucoup na Tekaf Sperfi Maye Songana et Sofita qui lobby les 11 mars plus 6 mois Nabiso Mouké Gradimbaya Abotama Jumona Tatana. Merci beaucoup Gos Dikama na réalisation Migra Malundi sans oublier Margot Mopandi Sango Mobali. Donc nazo lelo na ba page mabe. Merci beaucoup Nabino tout. En tout cas, viens to ça l'émission ya Fiakola. Yo lo ba to onga la kima be mission. Téléona zio mais ça ça sont des turbulences té. O za Fiakola té. Ah OK. To ko ça l'émission na mukolo ba ko c'est la ngo makambu té. Nazali. To ko ka ba ko kunda ya Jani. Après on a jusqu'au mais rappelez nga que au condamné c'est na condamné ba ndeko nyoso ba na te obi ke o condamné par rapport il fallait vendre sa bango ya zana papa na biso ya ngana biso te so ka bona kana liloba oyo o condamné po il fallait yenda conseiller bango te na condamné presque mutu nyoso o aza famille o to komaka famille ya chiksho lenge o bazana poto bozoka makambo kunezo beba e sala boye bazoka na te. Attends que nous consanions. Voilà. Pour l'ingo yawana. Mais ça quand garder la thé. Merci. Après c'est bah tout nous sommes dans la poto. Voilà, toi ici. Merci beaucoup na maman Mamicho na Monaco. Merci beaucoup na Jenny Bosangela patronne. Merci beaucoup des retours. Merci beaucoup na Bino Toubolandi biso Liloba Souka. Bon, Liloba Souka na zo pesa bande ko na ngai. O basunga ngai yawa. Aussi le ko la basunga pe na matanga na yo. Aussi simano bien. Aussi mutoloko la dans la caméra par de vie. Jogo Mundaya. Sunga biso na matanga. Tokweli matanga tokufeli. Tokufeli bo sunga biso. Badani bino no so bo sunga. Parce que matango eza biso. Ba rose ki ala bo sunga biso. On se comprend. Donc matango yo eza bino bo abatunanga Shogun aza wani ta kufeli likama munene. Donc bo sala moi quelque chose et au sala ngai bien. Voilà, merci beaucoup Nabino Toubolanda biso na Vision Plus Télévision, Urgence Télévision, Canal 1 Télévision. Merci beaucoup. Botika l'a toujours connecté, branché dans la chaîne Oyo par rapport à l'Ikamama Tanga Oyo. En tout cas, bande ko wana potope. O botinde la rabatu mbongo. O tout a qui bordir bien. Les cas où c'est $200, Janifa ya Koufi.
tika na kotina mbongo na ba bordure oyo sepela ba finga batu ya ba mama ya ba papa tina na mbongo bakunda ya Jani na lo baku bakunda tina mbongo par rapport à Bobsek et ça la paie bien par rapport à artiste na yo soki lelo ya Jana kundani mabe eza Sony ya Congo ta lelo ba vidéo na biso ba ivoire ba interpréter on a lingala car même ba kotala mutu mo ba saka ba film ebele ba négliger corps na ye à bon entendeur sali allez bye bye.